Ma mission TV, le miroir du monde. Manika fika mama so bazoba papa parana bazoba manika mutunga kuna olimbisete kati ya kunda olobeni ezongela bango moko ezongela bango akreba et puis pona nga manike vraiment tika pena ba Karine Mokonzi ko Karine répondaka ote tika ete Karine répondaka ote tika ye maman pesila bibonga sona za kimubali te ki vient de rater ndeba mise bele balalanga na bana poto esprit bango tu presque balinga bali balida rebelle misoko bakufa misoko daya ba tika via batakufa na ya nanga kato ase ato sala karame tala avie okutala ba makamba na mila mizingo la rara momi ya so batali mo kuisi batemo libela ngweza na bien batali nga babi oyo mibali basoke mingi te na mekala pour monter que maman que tu as vu Prince Babi a commis bébé nae tele que tu as ce quoi aussi à cause Prince tu es sanga a créé base baby a créé base a créé na base tu bébé nae bakuta na na ce que la métro bakangi photo ya pibe on a nenga mable na nenga mabe moi na Prince a kotika ko zam comment te PD Prince mobile solo ko mobile na ye PD Nenga finga raye PD parce que Prince a comme mobile na lokuta jamais Prince a ko sala ngote jamais ngana ko sama nde ça dit que yo rosa no lele mais bana na ondete ngaudo akasanga da lele ngana lele ta capo on confirme ngo déjà balela lelanga ba jeune fille ba toilela lelanga ba sepla pour la star donc vraiment manique trop c'est trop manique on ira suivre YouTube à suivre réseaux sociaux. On irait place à Rofinga Batu. On irait place à Roloba secret. Donc, on a maniqué sur l'étoile de Bossoté. On comprend. Donc, on a Angela Mbote. Secret dans la maniqué à Royabate. Jamais. Tel que ma Karine. A tel sorte que maman Bango a belle. Que ça malade. Il y a eu autre coup dans la mobilité. Au cours de ça, on a des réseaux sociaux. Et ça, dans le sens que. Et puis, on a dit qu'à cause de ça, parce que maman Karine a l'air avec 10 napoto. On a habité. Ma permanence napoto, ça a raté. Ndé na yé, na poto. La permanence c'est la raté les ala abola na l'église mo boye bola la ka un mois 2 mois ina no la na l'église na habité manika ça pena muto za ndeke to zaki na été na lobi va vérité passe to tiki passe na palette na ti passe na palette c'est mon fils papa mbote net mkwana aya les riz parfumé na viande fraîche allez oui na les riz parfumé na njorati soko zalagata moi madame un qui s'injure. Si vous avez madame, vous avez bibi kapinga bombo so va soutien ba vie moi autant ça aller là au fort nenga ki bomomi jusqu'au bimisa mabe. Na bimisa mabe na bimisa vienjora. Ngapi mbali babanga babango tsanga litoya. Babanga ngama. On a nenga vie. So que na nenga madame comme son gosse moi ba 2 3 vie 4 vie moi ba ngeba sala wana ka ba soutenir wana. Sunganga déjà. Madame a chako moi litoi. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonne année à vous tous, le fidèle de Am TV, Bibi Kapinga au micro de Kinshasa Analyse. Et quand on est à la ratoe, la rabino actualité, tout le bit teto kangela bidona nunjora. Premièrement, à souhaiter bidona nous baver le meilleur naïe et puis après ça biso un peu, tout ça un peu analyse na bino concernant actualité au binonio soboye bi et c'est pas ça qui met entre temps. J'ai dit déjà merci au procureur Jorgi Samba na Autriche vraiment il y a eu un yo pourquoi pas na AG Fanfan Longa na Londres, grand frère Nabiso et Azalara toujours wana pepo Nabiso Karandenge Zalaka sans oublier et Christian Vemba Yaya Motema ya Chantal Vemba Capital Lucia la Yaya Nabiso nyonso ki sinjora yeyo bonne Lucia là. En tout cas merci beaucoup l'autre le 29 l'autre vendredi le 29 la ville est calme ba diaspora tu ya barangai nazara bena fier ba diaspora vienjora balinganga tozo solo le sala ranga bien merci na monsieur Facebook merci na mutasala WhatsApp merci na mutasali imo asali ba réseaux sociaux en tout cas félicitations à bango vraiment to comment le tricher au gara olo ba félicitations na bango nyonso na nyonso ba réseaux sociaux na yo c'est la ming nani Facebook wani obi naninga Facebook poani pona publier
lingaka Facebook pour publier. Il y a téléphone et bungi. Ozonga kuna kuta nyonso. WhatsApp soki téléphone kei ba message to kei. Nelo yebi. Ate. Facebook vraiment la semaine dans cette bonne émission. En tout cas merci na Tina Rania beba ça c'est d'amour merveilleux. Maman Louise Lubela. Ya Robi Vwemba mobalo à l'équipe basi na kitoko. À l'équipe nanga kisinjora na kitoko. Ya na ngai Jean-Jacques Pagna. Ya Pembe ba merveilleux. Ya nanga Forêt. Hein? Forêt comme Papa na Bob. Na lela fo na cha Finland. Ya Forêt. En tout cas moninga Mathieu Idol. Papa na Mathieu Junior. Plaisir à trop pour na bilonia so bozu biso sikoyo nando lo baketo sala mo analyse muke bilan muke na Kisinjora awa na kati ya Kinshasa analyse et Kisinjora so to bito sala bilan na yo ya depuis osala porte-parole ti lelo présidente et orchestre positive négative. Ah ti lelo en tout cas négatif. C'est ma toute première fois dans mon moutou andimi quand même qui na vie na quelque part négativité. Non souffrir ma casse dans mon musique. Tu te décides quoi en fait? Ozomi lo belanini. O tika, o continuer kaka. En tout cas dans mon musique, nazo souffrir ma casse. Vraiment nazo souffrir ma casse surtout dans na comme na groupe. Et ça passe ko kamba ba jeune. Tu te décides pas ya quoi arrêter, ozongela ba vie na yo. Tena ko arrêter tena ko katé na qui déjà na comme leader na ko katé. Na comme dans plaisir ya ko kota ba studio. Ba idée ko comme banzemba bien. Ba idée déjà comment déjà. Hein? Ya Tina Raia. On a que quelque part réseau ça là que ndenge oza na groupe boye. So ozala gata moi madame. Un Kisinjora. So ozala gata madame neti ba bibi kapinga bombo so ba soutien ba vie moi autant ça là au fort na nenga ki bomomi jusqu'au bimisa mabe. Na bimisa mabe na bimisa Vienzora. Ngapi mbali babanga babanga changa litoya. Babanga ngama. On a nenga vie. So que na nenga madame comme son gosse moi ba 2 3 vie 4 vie moi ba ça la wana ka ba soutenir wana. Sunganga déjà. Madame achako moi litoi. Na sala ba sunganga makasi lokwa ba ya Robi Vwemba, ba ya Jean-Jacques Pagna, ba les vénérables Choisi Matata, motema maman Carole la Gabonaise, Spiritman, les grands gourous, Choisi Matata sunganga makasi. Nazana mutu lokola tel tendai maboko bank, motema maman Rachel Fouta, asunganga makasi tel tendai. Lokola ba grand frère na biso bana mouvement o, Willy Moucheni, asunganga makasi en tant que petit sœur, a robé son $1000 $500. L'homme soupe à la lioté, à Katioté. Bah, choisi ma tata, comme ça, nous avons tout ça l'amour. Et si m'a tout ça l'amour, le colonel a choisi ma tata. Nana ba fiana nge belebe ba idanga, ba Teddy Tendai Maboko Bank, ba ya Guilema Hindu les mannequins de Paris. Kisinjora lelo ozomona te que quelque part ba mon abino un peu boza lisusu crédibilité peut-être na miso batou c'est-à-dire lobi bo fingani na belle sœur na yo bolobani ba makambu bolobani ba vérité bo memi ba vérité na télévision après lobi ba moni bino so réconciliation combien de fois bossa la réconciliation oh surtout que quoi ba 4 fois et comme salité hein et comme salité vraiment Bibi Kapinga nga vraiment na lingi mingi ça la m'appelle kaka na décembre eza nini pour la bo créer moi ba entrer non nga za besoin créer ba entrer ayake pa na ngai alobi na ngai to bongisa na bisi ko bongso eza suka parce que na mutu na prière na sambera na catholique ndeto zano beno ke 9 to bana mercredi na za to za 9h de 17h à 19h. Donc, vraiment, manique trop, c'est trop. Manique, on ira sur YouTube, à sur les réseaux sociaux, on irait place à Rofinga Batu. On irait place à Rolobaba Secret. Donc, on a manique sur l'étoile, il faut sauter. On comprend? Tout côté l'Angela, mbote. Secret dans la manique à Royabate, jamais. Tel est ma Karine. A tel que maman Bango a belle, que ça malade. Il y a eu autre côté dans la mobilité. Au cas où nous avons les réseaux sociaux. Et ça, la sens. Et puis, nous avons cause parce que maman Karine a l'air avec l'église, on a habité, la permanence n'a pas été arrêtée. Nous avons habité la permanence est arrêtée. Nous avons l'église, nous avons un mois, 2 mois, nous avons l'église. Nous avons habité, Manika, ça peut nous avons été. Nous avons vivant vérité. Tu prends ça na palette. Na tu prends na palette, c'est mon fils.
Papa mbote net mkwana aller riz parfumé na viande fraîche. Allez oui, ngale riz parfumé. Na njorati. Tara camarade ya Micheline Lukulu, maman na Daniela. Camarade ya Irene Mvila, maman na Lesia. Vrai chéri, camarade à Rita Zango la japonaise. Vrai chéri taille. Rita de taille. Filmé no boro ya mutatina ningango. Robi Fwemba, mobala leki basi na kitoko. Eh, non pas ya Robi. Ya Bodi Kiro na Nashville. Merci ya Bodi. Ya Bodi bore hein. Merci sois bien. Ya Bodi pena bore komi motema Nico Lukao. Donc manika za mutu neto la sur bosote. Eh ça dangereuse. Ya comme mon net le ko la place ba secret. Ya ba via ba tout quoi. Hein fisto ikol injoiba. C'est l'armanjolo. Hein Gaita Maswa. Vous comprenez? On a dit que balobi en fait herba moni binone onet na moni petite sœur na obibi sucre. Atomboki alobi kutu yo na ye a préféré bolo balante muto afini maman na yo, muto afini papa na yo. Tika ba maman na nga finga ba père na nga miso choleka. Na minicho ça la réconciliation na il faut sangana nous famille avant maman na nga afutela nga classe atangisanga manika finga maman so bazoba ba papa para na bazoba manika muto nga kuna olimbisete. Menga na yebi nzambe. Tu n'as pas été corrompu quelque part ou quoi? Neni karapamba boy ponga na kutana uta ba réunion ba butu na famille siko efake ça pena réconciliation moko yo vandi famille pe vandi parce que tout le monde est un peu crédible. Et ça peut kana ba vie le quoi ba les vénérables choisi matata yepe mutu asaki pena tout réconciliation en salam. C'est la réconciliation, c'est la manière entre-temps, il y a des Manika Tumbara. Manika Tumbara vient ma belle. Ata via Sali Boisa Mobile, le on a banetité. On a bien Manika Sumutaro, ça en est souté. Mbote, Tokutani Manika Boni. Oh, tu es tout à ma solo, Bakati. Ah, mon tout est à bon ma secrétaire. Est-ce qu'on s'en par rapport à petite sœur dans Bibi Sucre, Aza, d'accord, Nangote, et Batumusu, Soupé, à famille, Penayo, qui peut baser d'accord, Nangote, qu'est-ce que tu fais? C'est pas l'été. Bibi Secret c'est ma petite sœur. Non, c'est les premiers n'avaient qu'à souhaiter. Pour souhaiter. À souhaiter un 25. À souhaiter un. Mais à l'objet c'est un autre. Net au solara. À souhaiter un joyeux Noël. À souhaiter un joyeux Noël ma grande sœur. Mais n'avait que ceux qui à souhaiter un sous les premières. Nous n'avons pas un enseignant parce qu'ils allaient bisanga. Et puis là ça monte une Bible. Et puis tu es toi ennemi de la galère. Saboga Rose, la première dame de Blois, il y a Maurice Boté, il y a Maman Kati, il y a vieux Jean Dongala, mon balanzela lino, mon thème Adeti, il y a bino en quoi. Mais le bino par rapport, il y a Nenge Tombarakan à décembre, na moni ole Kimbangwa, aux ongis. Ne comprendre. Il y a Manika Rana Sugambula. On ira Rana Sugambula, Tobongsa. 2018, beaucoup de temps. Tenga pala lingshuma mwana teze esala bien arape mama bana ngaiti est-ce que lima to sona nganaye alima pe to kutem kwana boma soto pesa mboto to soli bien to sola ngana lima yeka photo sona ka créer ka babes a créer et puis pona ngama nike vraiment tika pena ba Karine Mokonzi ko Karine répondra ka ote tika ete Karine répondra ka ote tika e maman pe sila na ba gel show na ba polémique on peut rapport na pour monter que maman rappelle que tu as vu Prince Babia comme bébé na tele que tu as escroc aussi à cause Prince tu sanga a créer base baby a créer base a créer na base bakanga tu bébé na bakutana kana na soki na métro bakangi photo ya pibe on na nenga mablem na nenga mabe moi na presse ko tika ko zam commenter PD presse mobile solo ko mobile na ye PD Nenga finga raye PD, parce que Prince a comme mobile na. Le coûte jamais. Prince a quoi ça la ngote jamais. Vient na Big Boss, vient na Placide Ebio, boîte na business class na Bruxelles, papa na Palmerie d'or, Palme d'or Ebio. Yo yebi, Dina Diongo, maman na Nathan, legi ya Patrick Diongo. Yabino yango wana ko ba mère qui sinjora ngana na ba Clarisse Mafuta awa ba Thierry Bombolo ba Babi Makumbi na na bwa ki bango te ba AG Fanfalonga na bwa ki bango non te menazo lingana nu yo répondre a lobi ke Prince a mona mayele mona moko kitoko ko sa marambona te yo ko sala ngo mais Prince te c'est ça ngana ko sa mona ça dit que yo rosa non lele mais bana na onde te ngao do ka sanga da lele ngana lele ta
capo confirmant déjà balela lelanga ba jeune fille bato balela lelanga baseplana ko pona star eloko balinga ba Beyoncé balinga ba Kim Kardashian nde bato balinga nga siko bakanisela kisi nzoka zaka lesbienne bato bakani bato masaku na bala mwasi na tana ndaku bato baloba kutu bongo yo ocha mwasi na pale na ebite masalanga edi coiffure Edixon yo ebi osaka balobaka ya solo bakosanga na bango lokuta alongo lokuta kaki vient njora ka mutu komisanga bongo bato bakanisa menga na ne lobeli par rapport à tendresse on est-ce que papa azwarango lisusu vraiment toi ça na carence nango kisi so nazaka boye te na so bibi kapinga yo apiringa yo amutulanga lelo te yo yebi bibonga so nazaka ki mobali te ki vient njora te nde ba mise bele balalanga na bana poto esprit bango tu presque balinga balida rebele misuko bakufa misuba daya tika via bato kufa na ye linganga kato ase ato sala karame tala avie okutala pe makambo na mila mizigyo na kaka momi ya so batali mo kuisi batemo libela ngweza na bien batali nga babi oyo mibali basoke mingi te na mekala mais on peut par rapport à vie par rapport au battre musana CD te simba te baka ba vie na biso une fois la vie au CD bango na CD te nza mamona nga l'autre le 29 décembre ça que umela na ba misala te ba danseuse bazo umela ba voyage nga na voyage te nga na voyage en Afrique du Sud muta memanga chetemba nda somela nga bien na on sala ne publicité jibeta chetemba en tout cas merci na service traiteur double il y a Mananga Nicole Kabemba ya Koko Motema il y avait un episode John Elambo mobile propre mandefa propre service traiteur wana Canada États-Unis en tout cas ceux qui parlent au coach Karana 001 64 77 19 00 70 na suka service traiteur international il y a États-Unis Canada et puis na bosanité vient nga Aimé Kauka WAC trading freight suka na agence petit na suka na agence kende na nani tout ça tout suka na agence car ndenge ki sinjora lobby Aimé Kauka vient na biso donc place aux Hollande biso na États-Unis yango conteneur to si sana ngoka olingi conteneur na yo biloko e en Europe asombelo mutu ka sombelo ba kit te déjà so coach la vie sur l'arabien Aimé Kauka sur l'arabien yango au contacter car vient na Aimé Kauka WAC Trading Freight États-Unis Kinshasa vraiment biloko no so somba et que comment les gars na Facebook Aimé Kauka Aimé Zakane so komaka déjà mona bo via solo la bi kande manga ndenge le kaka 001 pardon 001 71 63 800 na 808 Aimé Kauka suko na masolo boss amela mutu mbongo tazes côté amuja tank place mingi OK musane bo na droiture voilà donc kisinjora siko so tobito kende par rapport ya mama kamboyo to mona ki dernièrement des tours ya visite siko herbo lobani bela kelinyo so mabe ba kenda osala masolo nyo so kende ko solola na ndeko na yo mowei na kati ya kunda olobeni ezongela bango moko ezongela bango herbo c'est pardonné en fait bolongola kango te bolobeli yango pete ça bozonga pe suna cimetière kuna boke bolobeli isalela ti babes matolo oh ya manika analuka cimetière sans effet nanga ngala mona babenga na mona basango ko na zwango ku jutin Micheline Lukulu maman na Daniela sans effet quoi pamba quoi album siko pe ozomona te ke depuis makambo ngo nyonso na pe salami elali si pe makambo ya musique elali singa moi mke mais c'est bon 2018 c'est bon et puis nazo voyager na kende Dubaï na boka s'appelle Michel on dirait comme nango au mot forti c'est lique Dubaï on dirait comme nango ra ola lola mukina tongo se trouver à Dubaï esa nini yango bomba mi ngano ke no saba clip zolanga Juno so sensation comme Juno jaune ngano ke sala ba clip na bokasi ya combien na bokasi après Michel Mbungu ngano ke saba clip enfin rose quand même 300 francs 300 francs après ça 300 francs pesa 300 sont en papier hygiénique et papier mouchoir qui signe la star donc voilà c'est donc on a tout ça na bilan ya musique
L'album est simbi nané au rotangiranga 3 artistes ou 5 artistes. Album est simbi. Bon, touche à 3 casses. 3 artistes au album est simbi nané. Il y a les bossons y attaquants. Il y a les bossons y attaquants. Il y a Kofi Olomide. Emi Balé. Bah bon moi simbi. Nani ya mobala CDG. Ma patawe rason. Il y a besoin de faire les poupas. Denda kasaba simbango. Yabi. Ah, tout comme ta 4 pour simbi. Yabi Cliton. Il y a tout comme 4 pour le simbi na bosan. Fabregas. Fabregas Zigida. Et simbi 5. Obinyo chana nuboy. Ah, yango kutu de gato comme va 10. Et simbi. Il fait donc à la 5. Na 5 et simbi. Et simbi. Siko tulangani na c'est parce qu'on a oyebi mikolo zo yao. Il y a cappuccino, le bogar. Souka ya. Cappuccino. Souka. Regarde on entend. Malai Watanabe ya yepe. Ngeriche bakana sala prince na sepela soupa na mamnete na yete. Na bakarim basa mwana kana ga mwana nga. Ala mwana no. Na lo bakabia na yete kwa. Basa mwana nga bakana mo cha longwa. Na tate na zapo na pesa ta. Na ko fule pour tout na attente. Na préférant le bélateur les bogar quoi. Mamnya sele ki yo conserver ka place à moi na no vraiment na motema. Ala mwana nga prince ala mwana nga. Nyo sele ka na ala mwana nga. Mbake na poto et on peut pas tikai. Mbake États-Unis va tika mwana. Siko yo personne to kende bien. Au baby ça peut partout au aurait pas au kende ngo yebel na poa aux alaka nango ya artiste et musicien on ngo que depuis na moi no s'imposer au tchèque quelque part. Baby ça partout na habité ce qui capitale Lucia la roko contredire n'a pas fallu pour les cas au baby ça pas va venir sont fait au les cas pour na poa oyo ça la ranango RB que moi na envie wana yo ça la musique ndenge papa na sala 2018 na bon sana ba fali na bon sana ba jibe nazo fula mwana okasa olinga na ke pati na porte na getika na bon sana ba vient na biso non ça les soutien ya zola nene mais pas Kofi Olomide c'était yaza azotelenga ne pa mangayo nazo kesa ngoyo na fula orchestre na pese bantembo pecha linginga ite na ko bana prince tozo luka ni vie orchestre il y a pas d'avenir ngai pas d'avenir mosko yusko oh non orchestre tant que ça pas d'avenir par rapport à ma vision na ah on a raison sur ma vision et pas wera ba artiste na yo bokenda déjà wapi et pas wera matadi bokenda oh tokena matadi tobeta na Pointe Noire ba mata ba avion et on m'a beauté l'expression de la beauté presque en dépressé apprécier la vie apprécier la musique a besoin de ba jeep na ngabisa batu azana besoin soko koma sonde na habité ana ba jeep na habité koma makolo nga jeep na ngeza panis jeep na pour ma monter ya $1200 ya na pour ma monter makasi nga jeep lala ba 8 mois yango na tama na ba taxi ya longo kini mboko na ngabo na tama na ba jeep ata milliard na kitasa yoebi na ba 99 na ba 2000 na ba salinga tambola na ngoti asa no musana no na sa musade ni ba jeep malabo on m'a beauté l'expression na éviter nini okoloba to sana baton ba festivité pour la présidente de la forêt en tout cas il y a de la forêt au Betifo au Kisibiso la tête Sony au Beta concert na LSN à Paris na France guna au Bensa Kofi aya via Bengio lui la faute bido peut-être boya une invitation en retard et puis bido avoir une invitation pour banda na roleka na télévision ba sankara balwa ba tutu bazalo ba voir rason Kofi vient na soka eluka bo sola banda ce qu'on m'a bien invitation à TV c'est ça le problème nabiga de la forêt vient na Betifo ngala komika ba question yango makamu yango ko benga kanga boy na boy maman Rifa Gwepa na Londres ba merveille maman Rifa na Londres ngai no linga nete bo condamner ngia mama kanda we ranson en fait problème ngeza ka ke tant mususu invitation na bino bo banda ki ngo na télévision yango muté sali peut-être que assez retiré bon te ba soleil na vie ko faire mutatanga ko joye so bata saka invitation na télévision am tatanga non baebi na bango ma baise pas na bango c'est tout ko fait après très abeta na ba concert ça bango ça plein na mi chofia ça na Guinée moi pas mon faire les cas non bien plein qui tourne ma casse malgré na kendeje na zala ma plan na la sala
kaka beko. Na yo kati na zaka. Ndenge mama kanda yo moko kendaki te. Qu'est-ce que nous sommes arrivés à la fin? Ngaza mama na zako sala. Mama na zako sala. Nous sommes arrivés à la fin et batu bazolanda yo de partout na ebiteni no roloba. Na bundes ba mable wa bankulu ba vient nga de bundes ou mable wa bankulu na bundes kuna zolanda biso motema ya mama Tumba et Branly Kembi na Paris Jo Tumba puissance na Paris toujours baya nga sans oublier vieux Freddy Tsenga motema ya mama Cécile vraiment vieux Freddy to sepeli rien à dire rien à signaler au mot François dans nos barara lundi vraiment lundi. Comme Nasuka. Bonne fête na yo. Merci beaucoup. Merci na. Je suis déjà moi ba code pour mono na ville ba Merci na Tony le Prince. Ndenga zo soutenir Christian Lema. Zonge musique faut botia pour Christian Lema. Azo sala album ne asika. C'est pas du monde de la SAP. To soutenir Christian Lema album mais ça très bien. Merci na yana Tony le Prince nous soutenir. Merci na Betra Abou de l'homme spécial. Merci na salon Nato Bamukanga au Pékin vrai chéri. Merci na vrai chéri à Mimi Matingo, la plus belle femme du monde. Moninga à l'infini, ni chocolat partout. Mimi pardon, zonga sur moi de Max. Tout c'est pour Mimi pardon. I love you Mimi, vrai chéri l'injouloukable. Dans les lieux forts. Merci na Chantal Bomolo Yaya, l'injouloukable encore wana pisser na lingio fort. Merci na yale mon koulout l'homme en cravate. Ba merveille na yo. Merci na Robert Lokonda na les fort. Merci na Francisca Soaz Kabata motema Castello na Suède. Merci na Levier Kundulu Willy Lukanga moninga Joli Likinsala Yaya yo yebi masalanga Alice Pedral na Suède ba merveille Joshua Bellini bel homme na le tout non et le roni nous proposer en fait na ba téléspectateurs nyonso déjà na 2018 awa ba organisation za ndenge nini ba avec les pepa bois qui sa yo ba koma na kanda na maintenant ngala sa gérer nga esanga na rumba. Et si na rumba tu as mis le papa Wemba et puis tu as salé en mamoko. Oh, tu es sérieux? Vraiment là tu es sérieux. Et en 2018, on a un concert. Merci le grand frère dans la 5e dan, Blaise Bekwa, coach olympique. Tu as salé en monnaie à Kassavoubou. En tout cas, merci na Rosette Lingua. Mon thème Clément Lukengeke. Merci na Opé qui s'enjoue au Lingo Souetenga 00243 code Mboka Willy Moucheni 81 99 088 65 là pour la mère 00 243 81 99 088 65 Joli Likwelele je t'aime. Merci na Dani Bokombe lèvres électriques vrai chéri libele kitoko Dani makolo kitoko monoro kitoko makabara na nga ko za pa ba artiste alors ça ne lo mo no sala we pa na yo mo ko sala ngote nga mo quoi. Ah, on a la sac là, ça non. Nzora chocolat, nzora bonbon, nzora. Voilà, yo moko ko gazo pesa ba biloko la nyoso tenzo. On a ça, fallait lengi. Fallait goût. Oh kofi. Oui bien moi. Escroc hein. Nazara ben escroc. Nazara ko escroquer ba mbongo na ba. Na ben na ba. Merci mais pas na yo moko ko exploiter. Parce que yo ras ko na exploiter bien bien. Robi, Vwemba, Mobali, Kitoko. Oh ya Robi. Ah Vwemba, oh ya Jean-Jacques, ah Pagna, oh Tinaraya, Beba Sassenamou, ah Rita, Zangou, je t'aime Rita. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. C'était donc là Kissinjora, na micro et à Kinshasa Analyse. On a eu à faire le petit bilan il y a année 2017 où ils aussi là déjà. Entre-temps, moi je dis merci à Omo Forticelli qui est derrière la caméra. Je dis merci. Na bateau Nyon Sobazara toujours on a scotché brandé pour nous la Bibi Kapinga la bellissima de la presse. Mikolo to qui est dans le caboé. Bon ben on a changé coiffure, on a changé. Donc je ne sais quoi dire. Merci beaucoup à Branly Kembi, na François, merci beaucoup na Jo Tumba puissance. Et le procureur Jorgi Sambande Makambu. Babi Yokanga Autriche wana mobimba ezana maboko na yo. Merci beaucoup na Capital Lucia la ya na bisonyo so décembre yango yo. Bonne année yango yo donc car ndenge ezala vie na ngato ki na masolo ndenge wana et to ke bongo na Canada to moni na Montréal la Thierry Bombolo mokonzi yo yango yo Babi Makumbi
grand frère propre. Donc, il y a eu mais dernièrement. Merci de nous avoir suivis. C'était moi, Bibi Kapinga, au micro de Kinshasa Analyse. Pour l'analyse d'aujourd'hui, on était avec Kiss Njora, Bolanzi et Maramnion Solobi. Quant à moi, Bibi Kapinga, Yabino Yango. Merci au mot Fortiseli qui est derrière la caméra. À la prochaine pour un nouveau numéro de Kinshasa Analyse. Bye. Ma mission TV, le miroir du monde.